Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. Bonjour, bonjour, peuple congolais. Tu es qu'on pèse à l'issue. La vérité, rien que la vérité, Makambo, Ezoleka, Nakati, République démocratique du Congo, Mboka ya Yomboka ya Ngai, na pesi mbote na yemoko la grande journaliste Rachel Carmel TV, Rachel de Carmel TV, na pesi mbote sans oublier Bernice Odia na Grèce. Yayoana, Bernice Odia, na kati Europe, na Grèce, na pesi Yayoana, na pesi mbote na Rodriguez Bakongo, les grands médecins à Bukavu. Rodriguez Bakongo, les grands médecins oyo soigné. Na kati Bukavu, na pesi mbote ngai, ton grand frère Roger les combattants, les patriotes au mikolo bazo benga ngai. Les prophètes, on a prophétisé qui prison et à Vital Kamere. Précisément, tu y es les lots pour la vérité, rien que la vérité. Je crois qu'il y a un oyo, instauration et état de droit, et ça, inspiration, oyo, et ça, là, Papa Nabiso, Etienne Tshisekedi, Ouamulumba, que son âme repose en paix, Papa Sikozali, Ozali sous Nabiso, mais Ozana Biso. Parce que Malobanayo ezali ko kokusama. Yango bomoni tel père, tel fils, Fachi béton, azolandaka ka chemin, ya papa nae, yango bomoni lelo na États-Unis, mokili mobimba, indimiye empereur à Japon, indimiye lelo Vital Kamere, États-Unis, outi koloba, et valider le que ouais vraiment Congo République et la si image y a bien nakati ya Afrique. Ba sénateur au batalaka makambo ya Afrique au bazali ba proche ya Donald Trump président des États-Unis ba valider arrestation ya Burundi Vitare Kanyanga ringi king ba valider nenge bakangi parce que koyiba mbongo ya ba millions ebele ba 370 millions de Belges balobaka, français balobaka, 310 millions. Alors, tu es lobby, vendredi, ezaki kafu, lobby, basalaki, bakutanaki fara, tête à tête, Vital Kamere, DG à Rawbank, DG à OVD, DG à Safricas, bakutanaki fara, devant juge baloba. Mais, c'est là qui sont au pesi mwambo boy, ba DG balobi ba vérité. Papa wana ya mundele DG à Rawbank, abeti le loboko. Alobi ngai papa ya boya 82 ans, ngobebi sa vie na ngai. Bayela ba épreuve tout donc Kamere maïle ici là qui Kamere maïle ici là qui alors to yeli susu pona ya koloba susu ki Alexis Tambwe Mwamba alingi approuver alinga azaki na ba idée à provoquer coup d'état pour convoquer congrès moko boye pour ceux qui va destituer ceux qui président Fachi. Na ebité yo Alexis Tambwe Mwamba franchement oza tata ya mukolo se respecter tout d'abord oza criminel oza assassin reconnu na États-Unis même na Europe oza na ba dossier ya minene ya CPI soki vraiment ozalaki blanchi o oyebaki likambo te bima voyager na Belgique omoni mbala moko na Belgique yaki ya kokima okati ba frontière tina ba Suisse mutu na achaki yo poa Hippolyte Kanambe achaki yo poa bino bobomi ba congolais yango na otuna bino na tango ya Hippolyte Kanambe pendant 18 ans
ministre nini bomona o bakanga ye na prison asa ata 3 jours directeur nini ya cabinet ya Hippolyte Kanambe bachaka na prison boyebisa biso eloko nini boyibite bino mbongo nini boyibite bino en plus bino boyiba mukete boyiba ka ba million boyiba kaka ba million masera Hippolyte Kanambe oyo ayiba azali na plus de 646 milliards mbongo ya ba congolais oyo ya biso mutu oyo asuka na 3e primaire d'après frère na ye ndeko na ye Bosco Tangama oyo azwa 20 ans kuna na CPI yango tongi toloba lelo kamere biliaki ye bikoki biliaki ye nde na français balobaka ce que tu sèmes c'est ça que tu vas récolter. Kamere, comment tu peux voler à ce niveau-là? Tu croyais que non, le président Fachi ne te voyait pas. Non. Président, Azor Salam Moussala na yo kanisaki ke yo l'équipe a congolais na maïr. Le ko la habitude o bozaki na bango na ba Hippolyte Kanambe ya koyiba ya kozwambo ngone bolingi na ba nani oyo ba matata mponyo boze belé ba kalef bino tout. Bokanisaki habitude on est continuer. Alors instauration ya état de droit yango oyo ozala ndeko ya Fachi leki na ye biologique mwana na ye nani masa na ye nani état de droit soko sali mabe ekojuge yo parce que eza déjà exemple parce que même ye mon Fachi na nini moko alobaki yango na émission na mo alobaki atoza masa na nga oyibi alobi nga fona pesa exemple comment nakoki ko instaurer état de droit alors que nat privilégié les mususu mutumo basali kamo boye bakanga été mais non a installé état de droit et ligo baté que hier muta imposé a dit que non faut travailler pour le développement mboka na biso donc ba pesi justice pouvoir au monde justice à Congo lelo ça pèse lourd justice à Congo lelo est comme le rôle et ya États-Unis justice à Congo lelo est comme le rôle ya Europe ya France neti procureur na biso wana aza procureur moko lelo bazo comparer na ba procureur des États-Unis mutune andimai que kamere bako kangaye o arenya des années alors bande konanga to ye photo le ba vérité et puis to zana point mususu o to so bête sous cette bat ezana batu oyo basala ba série ya Hippolyte Kanambe basala ba jalelo tanga bango bazo kumisa Hippolyte Kanambe na ba télé biso toujours luka mboka na biso ezala libéré tango ba congolais bazo boma bango kumisa Hippolyte Kanambe Zakari Bababaswe nga Roger le combattant na zo lokolo banao tango bazo kata ba congolais ba connexion yo ozo ganga na télé que non oza kabiliste yo osomba ba voiture tango ba congolais bazola la mulili yo ozo kumisa Hippolyte Kanambe tango ba congolais ma ezo bimate yo ozo kumisa Hippolyte Kanambe Zakari Bababaswe que ça la aventure c'est normalement il évité ou soit tu fais la comédie je sais pas il faut payer sa position na yo parce que le lobo moni mukili balbi mukili mbanga taba yo finga ka Fachi Zakari Bababaswe o finga ki Fachi akena kozwa mbongo yo ba témoignage ezali mais lelo ça ko accuser baku ya bato boyebi ke lelo o bomoni ba vérité comme bima yango état de droit le kole ekoti ba makambo ebele bango basalaka na ba banki na biso baza kozwa ba mbongo ndenge balingi okoloba nini bazokota na ba banki ba Hippolyte Kanambe ba Jeannette babisa mbongo na ba banki ndenge balingi bakotisa ba faux dossier po mbongo ebima état de droit photo landela batu lokola ba Hippolyte Kanambe faut balandela ye le caméra déjà za kuna ba Kalev ba Jeannette Kanambe faut ko landela batu wana ba bisengemana bomoni lelo ba sambo eloko ni sambwisi nani
Burundais Vital Kamerhe. Bah, épreuve. Il y a DG à banque. À bimisi épreuve. Les autres DG à banque, on a tout ça contre, mais à bimisi épreuve, à une épreuve. Parce que DG à banque, à Goya, à bimisi, on va payer ça, on va faire le virement en compte, mais non. Yone Oyaki. DG a offert pareil. Donc, Vital Kamerhe, Maïle Silaki. Yango tozo kebisa batu lokola bino ba Zakari Bababa Souefo okanga mbanga na yo. Yo kimisa mwasi na yo. Okimisa mwasi na yo o mbongo oyo Hippolyte Kanamba pesa bino bosoma ndaku na Tarvaren eza entre Montpellier na Belgique pour Montpellier na France. Yo soma ndaku. Yo kasi de ma mwana te état de droit yango e bandi état de droit. Zakari Bababa Swe, conseil gratuit. Na place aux autres chamakele, aux autres tangabatu. Mitanga peyo, yaka o filme ndaku o Hippolyte Kanamba pesa mbongo soma na poto, mbongo ya ba Congolais. Filme yango chango. Soko zo tia tembe, biso to filme yango to tia yango. Mwasi na ona bana bavandi bazakuna. Zakari mwana na yo mongo na sécurité. Azobela abela mutu. Comment ko lukila mwana en solution ti. Mais ozo leka na télé pour omi kumisa. Or, tant biso ba tozo réclamer état de droit, yondo ça de la jale le pas Hippolyte Kanambe. Donc ba Congolais tout yaka pona la vérité, Rachid Ativi to continuer Blaise Mawolo mbote ayo, Maman na Blera mbote na yo, Papi Moleka mbote na yo. Nabo sanité Marti Bamwe mbote na yo Marti Bamwe mbote na yo ebele Roger les combattants tous là toujours bomoko. En tout cas to bo sanité Bernice Odia na kati ya Grèce to yambio check.